Ba champion na ba champion matière ye. Lobi na yebisaki bino nini ke Gisèle amwe mokonza mboka benga dernier appel na aéroport Anjili soki te lelo Gisèle olamuka na mabele ya ba Belge. Eza likambo bombanda te, eza likambo escroquerie. Gisèle mpela koma eko escroquer batu na kombo ya président yaya ya kolia eza awa bidorme ezali awa. Eza na likambo bombanda te. Tanga moni ke makambo nyonso te bebi ba dévoiler ye mutaka na ye bimi. Bato ya kosaki alakaki bango ke non bakozwa audience c'est pas président. Botalaka mama ya bana président. Bao bapesa bambongo bandeko. Bambongo ya mukie te. Na Kinshasa pozwa poste il faut basolola. Mutako yake kokuta na Gisèle Pelakete ngana na besoin ya poste na gouvernement oyo. Zwa mbongo. Gisèle azo maîtriser kake papa ya bana na ngai bandeko eza likambo escroquerie eza likambo bombanda te. J'avais dit ça hier na loba kiango soto zaka ba matière esiko zo kanisa kutu te ke matière ko ya lelo Gisèle ana mabele ya Belgique échange te botala mwana botala azane longa tata na ye bandeko Ismaël pazoka Abraham kolongola te ko bakisa te mukolo bazo benga na agar pa sala ki pagai po agar pa komaki na bana misala malgré ça akendaki bandeko na ngai moko sagesse elekaka nyonso likambo bombanda te mutu akoso te likambo escroquerie famille mpele komaki lokwa famille Mobutu oza na likambo kutana na bango opesi mbongo bakozanda kaka kozeliso zela bango bakomaki famille ya kozanga maîtrise na vie nde memi Gisèle ma esika oyo bozela botala video yo yebi ke bato bayebi ke obota na mokonzi bana yo na mokonzi bazalaka lisusu te bandeko si bakabwana le président ndima bana ne mibale mais loko ezalaka lisusu te mais aliaka kaka na kombo ya mokonzi na ndenge na sima bana te mais na ndenge ya escroquerie. Gisèle a escroqué les gens azwi bambongo ya batu o bakozwa musala na gouvernement eloko esalemi te bato mibale misato minei 10 15 bino mo boyebi mwinda ato bombe na sa mese fo sala nini éclairer ata mukie boyebi bino moko kaka soki eza na kati ndako il faut solo ebima bozela bomona batapage oyo Gisèle banda ekosala. Grand prêtre mère Ngoya Mokonzi toza je vous présente Ngoya Mokonzi ye moyo ma Mokonzi Nathan yo kastema ebali vite loba des fois dit Nathan voilà nongola likolo omoni bassesse yazo kanisa président za musicien Gisèle azalaki mal entouré na basi ba mal à la tête yo mama ya bana président babilobela wana o bomoni est-ce que ko lobama babilobela o bino bomoni wana est-ce que ko lobama ozo kumisa ye na ndenga alati sac et tout bona eza ozo sala nini ozo tuka batu. Elle était tellement mal entourée eloka mokonzi mama mokonzi esuka kaka wana te bandeko nanga famille mpele komaki famille ya soko oza na besoin eloko o musala kende opesi mbongo no bakopromettre oke te okozwa musala yaya Gisèle allié sango lokola ebombamaka te bandeko ekokoma na présidence ntango ekomi na présidence banquêteur aussi bamoni ke non oyo eza fraude oyo eza magui oyo papa ya bana naza kotelemela yango bandeko bameki kopekisa ye na CCCC lokola aza mongo ayokaka te mongo mwisu makasi ya kimoyibi bandeko si nde bomoni batata ya batu bazoloba bazotindela soi-disant beau-fils na bango maloba ke bafanda kimia eza Gisèle akendaki kuna na Équateur ake kopromettre bato makambo ebele tapage na kombo ya moto oyo bozaka lisu te yango bomoni batata ya bato te yo ke koyebisa mboka na bino ke ngai na bimaka na mokonzi bakosala nini ntango likambo ekwei fo bapesa conseil bobele bongo tozali na mabe mingi
koyoka komona pe koyoka na ba réseaux sociaux makambo ezali koleka mpona mwana na biso Gisèle Mpela. Bon na makambo ezali kosalemela ye epai na ba directeur ya ba DGM kobebisa lokumu na ye pe kokanga ye. Alors ye azali mwana ya Équateur 100%. Pe biso bato ya Équateur tozali koyoka mabe mingi mpona makambo wana. Alors tolingi koyebisa bino boye botia ye na sécurité moko monene po ete yo président lokwa yo zali wana ou azali mwasi na yo oyo boboti na ye bana. Alors o garder sécurité na ye biso bato Équateur tozali koyoka mabe koleka po ozali pene na mwana na biso pe ndeko na biso tika ete yo bongisa makambo na ye nyonso. Alors tolingi koyoka tolingi kimia ezala kati na ye oyebi awa na Équateur soki moto azali ndenge nini awa na Équateur biso tozwaki bisika te ata na ministère tozali ata ezala tozala na pauvreté na biso kasi biso tozali kokaniselaka kaka président na biso po yo nde moto azali pemeni na mwana na biso bosi kobota et puis tozali kokaniselaka yo. Alors soki moto azali kobebisa sécurité wana azali kobebisa lokumu na yo yo moko topesi yo osala makambo wana nyonso obongisa uti akimia kati na libota na yo wana topesi yo kaka bongo merci. Bandeko na ngai basaleli Gisèle grâce faveur mama yo ye kolia bambongo batu awa yo ye ko promettre bato ba poste bo yo kaki Alain Mpela za kolela kete balongoli bato ya Gisèle nyonso tuna musala bato baza incompétent bamsu bazata na babenga ngonini bazata na ba diplôme ko tia bango kuna te tangu ba vérifier par rapport ya ba makambo eza ko bimakete azozwa mbongo pona ko tia bato na musala ba contrôler bato Gisèle atiaki bandeko na ngai bato kaka ya moni ba français moi pas compris moi demander mutu akoyi kozala na poste wana tazo mérite yango te classe malonga te bato wana nde bazwaki ba poste minene boyebi mobali boboti na ebana ako permettre okotisa ta mwa bato 10 15 20 na simano mais ko ye sikoyo amoni bolamu ya tata ya mwana na ye ya bana alinga sala nini azwa ebele ayiba ebele na mbala moko eza likambo escroquerie Gisèle Mpela bakomaki famille Mobutu kozwaka bambongo ya bato po akutanisa bato na président de la République, même les étrangers, même les Chinois, même les ana bato na poto a bazwa ba crédit po ba kende audience na président. Nanzela nani nanzela Gisèle. Bato wana zela ba audience, zela ba audience, zela ba audience, zela ba audience bandeko, audience pe zela bango. Bino mo boyebi Tshisekedi. Mobali pe ya bato. Ozo kanisa kete mukola oyana ndako ata pona anniversaire a mwana toyeba ndenge nini mukola ngo po bandeko zela ayete bandeko Gisèle akomi na ba problème na mboka po sikona ko camoufler mokili ola loba kete na sololi malamu te na kome ko yiba mbongo ya batu soko za na besoin baza kokosa kaka yete na bandeko na ye bandeko soki boyoka ki déclaration à Alain Mpela vous allez comprendre il y a plus rien entre le président et Gisèle Mpela il y a plus rien et loko ezate tellement yibi bambongo a batu a escroquer batu yaya babomeli motoka po azali mama ya bana ya président soki ezalaki ngai na yo batu normal mbe ata poto tozongi te tolingi tozala traduit na justice mokonza mboka bangi na problème na sokoli na nga maboko na lingi te tango abimi na réseaux sociaux pona kokosa makambo ke mama Denise ndatindi mwifi luvunu na Gisèle Mpela Gisèle is mwifi alie bambongo bato a promettre ba audience bato bakute na présidente azui bambongo même ya bana poto awa a promettre bango musala misusu bazongi bandeko lobi na yebisaki bino ke Gisèle a un avion. Je vous dis maintenant de boyo kanga Gisèle ana mabele à Belgique ba memi ye na bana na ye s'il vous plaît ye na bana na ye ba déporter bango ye ake kozwa bambonga bato bambonga benye bambonga ba chinois bambonga ba homme d'affaires ba benge matoyo alinko yokate akoma kosala batapage ye mama mokonzi esika za ifo bato bayeba kete likango ya nani ya Fachi ye wana tango bato bakoyeba bino mo boyebi ke likango ya Fachi cela veut dire na poussa na pona sala nini nazwa moi faveur tango poussa liboso Gisèle bakete solola tango ko solola ya yo komi kozela faveur ezeli yo Gisèle is mwifi a escroquer bato
gouvernement congolais eboyi na ngambo aya kozwa problème na sol congolais baya koloba ke non nanya bomisi ye mama Denise nde bomoni babi lokolo za belge mukanda no esili oza ko troubler ordre public yaya bazongisi yango kaka na bombanda te lokuta wana batangeli ye ba point azosala nini aza ko troubler ordre public moyen basala nini ba renouveler lisusu visa na yo bente bapesa ye séjour eza te parce que aza mbuma mabe bakosa bino te wana eza soni wana nde bakamaradi no bamal entouré bato ya mafiosi baescroke bato mbongo balie bambongo ya bato mpona kokutana na président nde bango sikoyo babike te ifo topota Denise Buzoba Denise na